kozala gaulois eza pasi bandeko na ngai, kozala gaulois eza pasi. Tchoura Mboma makambo azoloba, est-ce que azoloba ngo à connaissance des causes ou bien azoloba ngo ka pona kokosa? Pourquoi kozala gaulois il faut toujours kokosa bato? Natikala jamais comment na gaulois vraiment oyo azoya na ba vérité. Gaulois nyonso alekaka na réseaux sociaux aza mutu alukuta, il faut bakosa. Tchoura Mboma aza koloba faire gola beti akoro arena na kati 20 000 personnes, libanda 18 000 personnes libanda. Tchoura Mboma lobi na kati ya akoro arena ezalaki 20 000 personnes. Et puis libanda ya akoro arena ezalaki na 18 000 personnes. Vieux Daniko na niveau ya États-Unis ya Canada na pesi mbote na mikoloza na États-Unis na pesi mbote siko zali. Daniko le grand producteur, on a bien toujours vieux Daniel Kombo le grand producteur. Alors bandeko na ngai toza ko décortiquer makambo ya Tchoura Mboma oyo aza censé ko représenter communication ya faire gola na ba fane mobimba ya faire gola. Ndeko na ngai bo bana naza kotuna touti komona coupe du monde, kotala coupe du monde na États-Unis. Libanda ya stade tozomona pe batu baza ko telema libanda. Est-ce que batu wana bazo telema po baboy bango bakota ube bayekaka ko telema liboso ya stade? Ndenge yaza koloba nazolobelaka makambo ya libanda avana kota na kati. Libanda ya Koro Arena, libanda ya U Arena ya Fali, libanda ya Stade de France ya Fali, libanda ya Forest Arena ya Wera, libanda ya Zénith ya Héritier, il y avait toujours du monde libanda. Est-ce que po batu baza libanda eza synonyme ya kozala na kati ezalaki plein nde sale erefulaki batu? Batu eza na batu bayaka na bango kozela concert esila baye na bango libanda kobeta tour. Est-ce que batu wana basombaki ba billet? Soki basombaki billet pourquoi balobaki sold out te? Ça les a muke comme sold out. Soki sale yango moko eza 18 eza 20 000 places ndenge bozoloba. Libanda 18 libanda na sika bayaki kosala nini? Est-ce que bayaki pona kokota ou be bayaki ka pona kotambola? Soki eza pona kokota na salle batikala jamais koloba ezalaki guichet fermé, batikala jamais koloba makambo sold out. Oyo toyebi ezalaki sold out te, oyo toyebi salle ezalaki à capacité réduite. Tchoura Mboma azako pourquoi mutu mokolo boye? Je suis sûr incertain que azana bana. Je suis sûr incertain azana mwasi na ndako. Soki mwasi na ndako te me copine. Sika naza komituna copine ona pe azaka gauloise parce que mobali soki aza lokuta, mwasi pe aza lokuta. C'est catastrophique na éducation ya bana. Bana ngo sepe bazana ba 15 ans. Mwana ya 15 ans za koyoka na réseaux sociaux mi papa na ngai azokosa. Parce que bana lelo bazana ba réseaux sociaux na maboko. Tangu Tchoura Mboma za koloba faire abeti 20 000 na kati. Est-ce que azana ba donner na maboko? Tango azoloba baza 18 000 libanda, ya kontaki ba to libanda azoloba 18 000. Est-ce que lui l'a compté? Ndeko na ngai parce que aza komema information na réseaux sociaux. Atikala jamais koloba estimation. Atikala jamais koloba à peu près. Aza koloba vraiment avec précision ba 18 000 personnes libanda. Imaginez-vous communication ya boye. Ndeko za ko attribuer na faire gola. Communication ya boye. Et puis si ka gaulois mususu aza ko sepela tangu baza ko kosa boye. Gaulois zo sepela. Gaulois soki vraiment lokuta nde loko boza ko sepela nango, je ne pense pas que faire a ko évoluer. Parce que avec lokuta mutezo sala batu basomba ba billet. Avec lokuta muteza ko tinda batu ba streamer faire gola te. Lokuta na muteza ko tinda faire évoluer te. Fali oyo bino boza ko vilipande chaque jour. Aza grand chanteur te, musicien moko ya pamba pamba, ayembaka na ba demito. C'est le musicien le plus vendu na Congo. Bino bozolo ba demito. Nani vioyo nani ba ingénieur ya son. Baza koloba ba musicien nyonso wana ba bongisaka ba voix na bango. Donc tant bazolo ba musicien nyonso. Maika munazoloba ba musicien nyonso sans exception. Donc na faire na Fali bango tout babakiselaka babongisaka ba voix na bango na studio. Alors tant bino ba fan ya simple boza koloba Fali azaboye boza ko bosa na même chose que faire et puis azandenge wana.
soki fali aza koyemba na justesse te Fere pe ayembaka na justesse te na studio maika munazo loba babakisela ba arrangeaka ba voix na bango po be ezala bien ezala ya Fally ezala ya Fere sika tozonga na makambo ya ndeko na biso Chura Mboma na pesi na lombote na Irene Mabwene sika ozali Claude Musirikana bambote ya tro novice novice na pesi bambote ya tro Galay Gokasa bambote ya tro Mackenzie Mami Sadiki Patricia Edouard bambote ya tro boza belo boza kolinganga bozala na Canada na États-Unis na Europe Afrique mobimba Asie Océanie merci na ba soutien na bino même na ba Brésil ba Argentine ba merci na ba appel na bino ba message na bino ezosalanga kitoko makasi ndeko na ngai ba oyo baza kokosa na monde ya lelo baza na difficulté parce que nini vare kokanga bango Fere abetaki na capacité réduite ya 12 soki 11 000 si j'ai une bonne mémoire ezalaki 11 000 il fallait que babanda kobakisa ngo soki bato baza kotondisa kosomba babillet malheureusement Fere akomaki na niveau wana te na niveau ya 11 000 il avait réussi à kobeta na capacité moko elekaki moitié soki 10 000 capacité à 10 000 était à 11 000 mais il avait réussi à koleka na 5 parce que minimum basenga qui est 5 000 pour beta na place à 11 000 a beta qui na 5 164 personnes donc 164 personnes ande ba permettre qui faire ya beta parce que ngaki ezala annulé et puis ce botali bien grâce à Petio ya Tanzanie nde asala ki moi eloko moko bakisa ma pour faire ya beta ndeko na ngai ba vie na biso oyo ba soi-disant bango basalaka ba analyse so bo bandi ko landa ba analyse na bango à 90% eza ba analyse moko raté soki mutu ya boye vraiment de baza ko pesa pouvoir ya koya koloba na réseaux sociaux pona koloba na miso ya ba congolais baza ko landa ye mais baza ko yoka lukuta ya boye congolais qui se respecte automatiquement aza ko discréditer mutu lokola Chura Mboma. Un monsieur ya âge wana ya âge na ye mutu ya âge na ye na bana na ndako ba responsabilité koya koloba makambo oyo mutu nyoza zomona ki azokosa mais aza koloba parce que idéologie ya jet set idéologie ya communication ya Fere Gola eza idéologie ya lukuta yango bomonaka soki lukuta eza te il faut bafinga soki bazana makambo ya koloba mingi bakana lukuta okomona ba trésor kongolo bakomatisa pina lukuta bokozwa pe nani oyo ba marque house bango tu bakana lukuta muto ata moko te alobaka makambo ya solo marque house azako ya kolobela makambo ya Grèce boyoka ba lukuta naenda donc so boyoki kaka bozo comprendre muto ngo azokosa bango telemaki bayebike bagolo balingaka lukuta il faut pas me akomemela bango lukuta. Alors que mutu oyo aza na posa ya vérité encore une fois tika loyenge ya bagolois tika loyenge soki mutu lokola Chura Mboma na politique abeta karaté ba politique yo ayaka neka kakoya koloba sans réfléchir sans penser yango boyoki pe sans réfléchir sans penser aza koloba faire abeta ki liboso 20 000 aza koloba 18 000 bazala ki libanda oza ko imaginez vous 18 000 personnes bazala libanda azolo ba pe ba chaîne ya libanda baza kolobela yango chaîne nini bandeko na ngai botinela nga lien nata la chaîne o baza kolobela événement ya Fere Gola o ya sali ke 20 000 baza na kati 18 000 baza ki libanda chaîne yango eza chaîne nini bandeko na nga o ya poto ya za koloba chaîne ya poto bandeko na komi na suka bo partager bo commander toujours une fois Gilmas Mpuna bino.